Bonjour balandi bandeko nanga Chronique Dynastie TV. Plaisir ezalaka toujours à trop tango naza kosala émission boza wana boza kotala. Ndeko nangai Patricia Douarda boza ebele ba Irene Mabweni, merci na soutien na bino kozala wana ba commentaire na bino ba j'aime ba partage salaka bien, merci en tout cas na présence na bino et puis naza vraiment reconnaissant na ba action boza kosala pona ba émission na salaka. Lelo na lingina totia attention na biso na affiche ya Koffi Olomide na concert wa kobeta le 29 novembre 2025 na Arène Grand Paris Sud, salle ya 3000 personnes na sala ki déjà émission wana. Et loko eza ko attirer attention na ngai personnellement eza batu oyo aponi kotia na kati ya affiche. Batu oyo ye atie na affiche. Tangu aza koloba, Koffi Olomide azoloba anniversaire ya Quartier Latin. Amweke nami kosa. Concert événement. Quartier Latin 39 ans. Atie ba affiche ya batu oyo baleka na Quartier Latin. Na ba oyo baza na Quartier Latin pe je pense ya sikape. Mais, chose surprise ou bien surprenante, Koffi a omis à effacer ba tête misusu o baleka na Quartier Latin. Nandimite ki abenga ki bango moko na moko po atia ba affiche na bango wana po atia ba image na bango wana. Mais naza sir parce que aibike ba oyo baleka na Quartier Latin baza ebele misusu pe akoki kobosana. Mais zana ba oyo akoki kobosana te. Tangu par exemple azako tia Koffi Olomide atie au satire atie ba nombre ba musiciens baza wana baleki na bango pe 20 te baza soki 5 6 7 8 15 o baza sima baza 15 amitie liboso na ba musiciens nyonso wana o baza wana. Par exemple tango lobaki akosepela Feli Taizone aya, est-ce que Feli aza wana nandimite ki aza wana tango se image za mais comme ça noir blanc muto a capté bien zate. Est-ce que Fally Ipupa za wana? Koffi na nini na conférence de presse ya suprématie ya album ya Cindy Mama na biso ye moko alobi ke ezanda kuna bango aza koloba a invité mutu ezanda kuna bango. Comment expliquer que ba élément otie na nini na chaîne otie na post soki obengisaki bango te otie bango e bongo mutu lokola Fally azalaki chef d'orchestre. Qu'est-ce qui prouve que ozako tie na motema na yo po olongola penda affiche olongola elongi ya Fally na batu baleka na Quartier Latin? O eza anniversaire ya Quartier Latin ya avant ou bien après parce que eza na ba nuance Quartier Latin eza ebele. Koffi Olomide oyi kosala Quartier Latin anniversaire ya bato bazala après Fally Ipupa ou bien kaka anniversaire akosala ngo na ba avant Fally Ipupa.
botango sika otie ba buron pela ba soki ba sole wanga ba Gibson ezola kisake eza groupe pe ya Fally falaki azala na kati ko ya Fally soit kotikala ya Fally ça n'a rien à voir avec kotia image na ye parce que ozoloba ba oyo baleka na quartier la te 39e anniversaire ya quartier la te donc mutu nyonso aleka na quartier la te kotia photo soki yende amoni ki akoya te wana eza eloko mosusu mais volonté ya Kofi efalaki atia image photo ya batu nyonso wana eza selonga bien que bango nyonso baza kosala ba carrière solo Fally pe aza kosala carrière solo mais comme il est combattant il y a grande marque ya quartier la te il fallait que Kofi atia pe image na ye imaginons par exemple le 29 et ça que Fally écoutez que Fally aza libre le 29 si kabio tozana concert lelo vient na azana concert 39e anniversaire na komi bwaka kuna na kende ko se présenter na l'exapeta na ba master na ngai mais dit que image déjà ya poste olongo lié c'est comme si ozako Kofi azako considérer sous Fally te donc c'est comme si Fally atikala jamais kozala effectif ya quartier latin tango ozako tia il fallait que tia affiche na ba affiche no tia ba photo ya batu nyonso ou bien omitie kaka yo moko obi anniversaire ya quartier latin omitie otie ba photo mike oza symbole ya bana nyonso baleka na quartier latin mais parce que ndenge otie boy oyebi bien que Fally Ipupa aza ce n'est pas n'importe qui aza na ba élément aza une personne influente na monde parmi ba 50 na Afrique aza parmi ba 50 imagine toi Afrique aza na plus de 1 billion de personnes 1 billion de personnes mais Fally aza parmi ba 50 personnes les plus influentes cela veut dire que aza quelqu'un tant baza kolobaki aza quelqu'un donc il a de la valeur et aza na place sika muto abimi chez yo o propulser ye Kofi lelo olongola image na ye na osatiri ya quartier la te anniversaire soki ayete bokoloba bango nde bangaki koya te mais tala image ba oyo tie mais ye otie yete soki ayete aza Fally sika aza na pleine raison ya kolobake parce que nazalaki na affiche te yango na yaki te parce que je n'ai pas été sur l'affiche yango na yaki te on sait bien que Kofi n'est pas obligé ko benga bango nyonso parce que ça sera du trop baza plus de 100 baleka na quartier la te mais quand même kotia affiche otie bango nyonso eza une façon ko reconnaître ba valeur na bango au sein quartier la te eza ko reconnaître pe bango ke basala quelque chose na quartier la te eza na ba oyo ba otie ba photo na bango Koffi Olomide atie photo na bango oyo ba o ba serva presque rien na quartier la te bazale kaka ba etc comparativement na mutu lokola Fally ba vie lokola ba popoli poso des gens ba personne balingaki bazanga na ba manifestation Kofi te ils ont fait beaucoup na quartier latin ils ont donné beaucoup na quartier latin mais Kofi kotia ba photo na bango n'est pas synonyme ya kobengisa bango tango za koloba 39e anniversaire à quartier latin ça signifie beaucoup tout le monde ce que ozo beta concert par exemple okoki ko inviter ba o bazana disponibilité même si boyoka na kate photo eza parce que tozolobela 39e anniversaire à quartier latin les gens qui sont passés par là à moins que une chose c'est pour être peut-être bien so ki Koffi Olomide atiaka ba o yazana bango lelo alobi ok à 39e anniversaire à quartier latin atie quartier latin ya sika o yaza ko gérer wana engaki sonné niveau ndenge mususu mais tango aza kotia ba buro pela ba sole wanga ba musicien nyoso ya kala wano baza pe ba indépendant pourquoi pas Fally azate batie Fally te ba Sam Chintu ezana bato ebele bazate mais nazolobela ba élément le plus attirant imaginez-vous Kofi alobara quartier latin atie pe Fally Ipupa bato ebele et puis Fally akomi kolobela événement wana imaginez-vous Fally alobela 39e anniversaire à quartier latin et puis aloba par exemple azana chaîne moko boki yepi okende kuna parce que zanda kuna bango mouvement na bango il faut akende imaginez-vous
poids wana force wana bien que Kofi azolobela ba Jordan Kusa ki alingi azana posa ba force na bango te wana eza orgueil artistique mais na ndenge ya logique mutu lokola Fally Ipupa faire Kofi Olomide kozala na posa ya apport na ye parce que aza n'importe qui te lelo parmi ba 50 personnes influentes en Afrique ceux qui aza parmi ce n'est pas donné à n'importe qui alors bandeko erreur ezanga kate na makambu na ba makambu ebele na yebi bien to yebi bien ke Kofi na Fally esimbaka te ezo simba te mais adozo lobela anniversaire aza obligé ko tia nini image ya Fally parmi bango kuna parce que il a passé kuna asali ba 7 ans et puis azalaki kaka simple musicien te azalaki chef d'orchestre erreur munene oyo Kofi Olomide asali eza erreur munene bolinga te eza erreur munene parce que eloko wana eza kolakisa ke Kofi aza na problème na Fally Ipupa ezo lakisa ke Kofi aza toujours koluka quelque chose et pas ya Fally nini oyo Kofi aza koluka pas Fally oyo biso toyebi te point d'interrogation bana on a sali point de vue nanga na tiki yango na maboko na bino bo pesa ba point de vue na bino également parce que awa eza place ya kosolola kaka a plus